Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Prière ezakaka ndenge moko bato basambela. Omoni prière oyo mama wana basalela ye parce que basi basambela pour ne pas prophète ebele. C'est le même prière ngape na salaki. Maintenant ce qui met la différence c'est quoi? C'est la grâce. Netu papa na mi balé. Asali 7 mois papa tambola te makolo evimba e ba genou. Mais tango akuta na nzambe apôtre Moïse na senge nzambe révélé nga miel. Oh. Na huile d'olive na sali ba service papa pakoli pendant 14 jours papa na télé matamboli. Problème ezanini, il y a beaucoup de prophètes. Osana problème obengi. Olia tout na nzambe ce qu'il peut faire pour nobika. Yako tout na nzambe te yena no eloko liboso za tindo fran. Na moni na kati ya kosambela nazomona na kati ya molimo nazomona ba cercueil ezobaluka. Après moment nazomona bato bazolela. Mekolelo nazomona monde mobimba bato bazolela. Na bandi kosambela nazotu na nzambe mekolelo oyo bazolela nani nini ezolinga salama nzamba azoyebi azozongisa nga na message oyo napesaki abi mosali na nga Moïse kanisa message opesaki mpona bacomédien metala ndenge comédien wana bazolinga komomba ye. Nazomona ndeko Serge asalaka théâtre nazomona telemi azolela mais tout autour nazomona cercueil ezobaluka. Nzamba zoyebisa ngai kota mabondeli ya 2 jours sambela pona ndeko Serge tala ndenge bazolinga koboma ye baprepare babete mbaso ekovandisa ye libela ekovandisa soit bakate lokolo baprepare pena poisson ya monde à ténèbres. Etango nazotala nazomona mwana mwasi wana ya kosilika makasi asimbi photo ya Serge ya théâtre asoloba ye kaka akota mabele zamba zoyebisa ngai tala ndeko oyo ndaza sima ya makambo esokomela ndeko oyo Serge yebisa na ndeko Serge atira attention na nzela ya bana basi. Nazomona mwasi wana zouta libanda mboka nazomona zouta na pays étranger mwana mwasi wana zoya mais nazomona koya na ye azoya na mission. Lelo na Kinshasa, ils allaient se pas citer ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Locola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso télévision o ezali cadeau pour Nabino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lombango po ozo pesika na bino mo bomoni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mo na ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olingaka bana. Orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir orphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike.
lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier pont en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mbote, merci na confiance et na fidélité au message na kopesa biso la chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chaîne Oyo Ekokani na yo, chaîne Ekokani na ngai, chaîne Ekokani na biso nyonso. Merci vraiment na ba cher étonnante na biso o ba message na toujours kopesa biso confiance wana na chez Bissou Télévision. Ya rolando mission so ki koti, ya koyeba évolution ya chaîne. Merci pour na ba remarque pe ba suggestion na bino à propos de la chaîne na bino chez Bissou Télévision. La chaîne qui vous ressemble. Merci à toi, Chris derrière la caméra. Merci à Jean-Péka Songo. Merci à Thomas Fabien pour la réalisation finale. Merci à Denis Moussolo. Et merci infiniment à Patron Chik Moukadi pour nous faire confiance et représenter l'émission Le Savoir Plus. Merci aussi à notre sponsor au hasard Jésus-Christ de Nazareth pour nous sponsoriser chez Bissou Télévision. Dans le moment où on chez Bissou Azelari qui est chez Bissou, ça aura toujours les colos. Chez Bissou, matera toujours nombre d'abonnés et continue toujours comme matin. Merci vraiment pour notre Jésus-Christ de Nazareth. Bandeko Balandi chez Bissou Télévision, le loto Mbeli Bino, apôtre Moïse Kassou. Oazali l'un ya apôtre Oyo, sokaye ayaka na message oiza horrible, to ayaka na message oiza vraiment bio, Oyo et touche à chacun de nous, Oyo et comme il a rabattu et ça la différence est rechanger makambo. Loto préféré une émission le loto yokaye vraiment plus capital parce que azaki na moment prière. On zamba lobeli ne aye ko transmettre pour na biso. Na olinga vraiment ko tenir rigueur te mais na olinga ko yokaye ko yeba pourquoi quand Nzambe arrivé là kaye parce que azana grâce à Nzambe et on moni Nzambe a manifestera toujours na vie na ye. Bande ko balandi sans pourtant penser plus avancé na olinga ko pesa apôtre Moïse Kassongo Mbote. Apôtre Moïse Kassongo, bonjour papa. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment papa. To sepeli suko ya mona chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Yo ya kapamba te soko ye na message o ezali piroma bio on Nzambe a révélé. Yango moto sepeli ko yamba et le ko la peine ya chez Bissou Télévision. Moi to charge Jésus-Christ comme sponsor numéro 1 ya moto bande émission to zong sa lo ko mo pa na ye. Est-ce que ko to kamba miso to bonde la to zong sa lo ko mo pa na ye. Merci beaucoup. Yawe nsambe na makoki nyonso mosanto na Israël na pamboli émission oyo ezosala na tongo lelo na sengi lola efongwama Saint-Esprit na yo akamba biso pona to pesa de la part ya yo nzambe tika ete nyonso ya monguna satana to rendre on les sans effet na kombo na Yesu Kristo asekwa na bawei tolobi amen. Amen. Ah apôtre Moïse, merci pour la prière parce que oui de to bande émission to tika Saint-Esprit akamba biso. Je suis sûr que les bandes l'émission ti fait nango
Saint-Esprit moto kamba biso. Apôtre Moïse Kasongo, ces derniers temps, on s'est quitté de mec ko contacter na téléphone, Moïse biso qui na retraite. Oui. Il m'a la retraite. Nini nzamba municipal to mona yo boye, to na balobeli yo nini lisusu par rapport ya ba vie o ya biso ba o msuto otambola ndenge esengi bonité na sena moyo. Je crois que j'ai toujours dit Tozaba sentinelle. Un sentinelle tango azana azobatela lopango. Tango mabe zoya banguna bazoya sentinelle azalakawana pona kobelela. C'est-à-dire azobelela patron na mwasi na ye na bana balali mais ya zobelela pona ko annoncer que y a un danger zalikoya. Je pense que message ezali c'est très grave et un message mo faut batu balanda. Mais na linga ki avana pesa message wana, il y a au moins 2 témoignages. Il y a maman moko azana poto alukinga mingi. Alukinga bandi ko benga nga na tellement nazaki na ba retraite moyena ya mbezala kite. Aya tigi message na ye, vraiment c'est très étonnant. Maman wana asali beaucoup des années abandi ko botate et na sambela po na ye na bosa na pe. Tellement que ba pele za ebele zokande maman zo azemi aboya ko benga. Alobi fala vanda tala na tisuka. Zeme mate lungwe 1 mois, zeme komi 2 mois et demi. Ndaye ko benga zwinga tatiki message mama zolela. Et deuxième message bokolanda ya ndekope ya mobali na azapeka na poto bolanda nanu bandeko nanu balanda ba témoignage wana après témoignage na pesa révélation ni nzamba pesinga o na yenango pona libota ya nzambe pe pona quelques personnes oyo nzamba pesinga message na bango. Thomas Fabien Soza liloba moko na yo to préféré to yo ka vraiment ba témoignage oyo ya mama wana akomaki na zemi lolenge nini nzamba va le défier to landa. Bonjour papa Moïse. Papa Moïse zanga mama Ariette na Canada. Na éviter soko koyeba nga lisusu to landa émission na yo papa Chic. Koya wa nzambe na yo asali kaka ndenge lobaki nzambe akopesa biso mwana ndenge nazosalela yo voice awa. Papa nga nakomi na retard. Nzambe na yo pese ngai mwana. Naza na kondima na kosimba mwana na ngai. Nayebi ke oza na bato ebele oza na mosala makasi nzambe apesi yo. Kasi papa soko oyoki message na nga oyo benga biso papa benga biso. Bonjour tout le monde. Je réponds au nom d'Emmanuel Nkosi, résident en Suisse. Naza na témoignage ya kopesa kotatola monene ya nzambe ya prophète Moïse Kasongo asalelinga makambo ya minene una satandaki te na omeli na pasi ya maladi ya makolo kovimba ngai lokola sous forme ya mbazu nde babengaka na lingala na tamboli na bahopito na dépenser bambongo pasi ezodemere kaka nake komona basala nzambe nakutani na prophète Fréjance a na poto nazuka lobi côté na ke consultation par Joël Francis Tatou na futi ba 200 € basinga ki ya consultation consultinga salinga service mais et pesi kaka pasi zo continuer kaka na kolanda musala nzambe prophète Moïse Kasongo asambeleli ngai ya recommander nga citron na miel na pakulaka na makolo chaque jour. Abaniko appliqué ninga ebisinga nazo parla kaka na makolo na bingi asambili pako. Je vous dis na 7 jours apesa kinga changement total et monani bana na nzambe sali donc boyoka kutu ndenge nazo beta makolo ata sapato na banaki olata te maana lati zate makolo kovimba makasi wana komi bien makolo na ngai ngona nazo tuta makolo na se. Donc nzambe asali. Merci vraiment na Thomas Fabien tout le monde a ba témoignage oache o nzamba sali miracle na ye na ba vie ya ba maman na vie ya maman wana na papa wana zaki na problème ya rotambola na canal ya apôtre Moïse vraiment nzamba za malamu parce que azuite belé o abotarate papa na pas ba temps belé o akoka ko marcher te mais apôtre Moïse a salué prière to moni ke muta tamboli mama boti apôtre Moïse no linga o expliquer biso vraiment clair. L'ulenge nini ya prière ou esalaki ki tout le monde a guérison instantanée wana na vie ya maman wana na papa. C'est une très belle question. Il faut j'ai aimé la question. Omoni prière ezakaka ndenge moko bato basambelaka. Omoni prière oyo mama wana
basalela ye parce que basi basambela pone pas wa prophète belé. OK. C'est le même prière ngapé na salaki. Maintenant ce qui met la différence c'est quoi? C'est la grâce. Okay. Et l'alliance oyo mosali nzamba za nango na nzambe. Parce que yo kokyo sambela ngapé na sambeli. Mais mutu nyonso aza na alliance na ye na nzambe pe mutu nyonso aza na grâce na ye na nzambe. C'est ce qui différence na ba prière na biso. Okay. Ozo comprendre. Ezala mutu muso asambeleli yo. Mais yé moko nanu asa ya kokangama. Yé moko nanu aza mutu moko boya za liboso nzambe te. Moyen prière wane ça l'impact ezate. Okay. Voyez les problèmes. Okay. Ça dit faut koyeba ke mutu azo sambela pona est-ce kaza liboso nzambe. Soko landi audio wana ne maman na zoloba. Maman na bengi nga ya oki bien na audio bi papa na bengi yo oyambite. Nde na tiki audio papa benga biso soko ki audio yo nzambe na yo asali. To lukanga na mobali nanga ta action de grâce to tindelo. Mama zolela do bazo lukanga. Oso comprendre? Du ba komo lukanga parce que ba moni ba zue loko bandi ko lukanzambe nanga pesi bango. Neti papa na mi bale. Asali 7 mois papa tambola kate makolo evimba e ba genou. OK. 7 mois kendanga musala te papa vana ndako. Ba opérer kutuna ba genou na hôpital na poto me changement ezate. Mais tango akutena nzambe apôtre Moïse na senge nzamba révéler nga miel. Oh. Na huile d'olive na sali ba service papa pakoli pendant 14 jours papa na télé matamboli. Problème ezanini, il y a beaucoup de prophètes. Osana problème au bengi. Olia tout na nzambe ce qu'il peut faire pour nobika. Yako tout na nzambe te yena no eloko liboso sa tindo frant. OK. Oso comprendre. A kosala ba prière a gangi sans demander à Dieu que qu'est-ce que je peux faire pour na muto sanini abika. C'est là où il y a la différence. Okay. Mais quand même Dieu nous a fait grâce nga afana sambela pour na muti fona sambela nanu na tout na nzambe qu'est-ce que je peux faire pour na kaya muto yo azwa solution na ye. Pourquoi yoka pena ba audio ya mama wana imonani ki azaki vraiment effrayé moko tanga. Mais lequel bango eza miracle ya tikota ke mama tamboli akala kozwa ta zemi ata ya kazemi ya kokota kobima te. OK. Mais mama zwa zemi andima te. Avandi 1 mois, 2 mois et demi déjà maman zui panika bi jamais to luka prophète. Nde ba lukinga bandi ko benga nga tellement na zaina kati ba prière. Na yo koyoka audio na après ndo mo na bi non. C'est un témoignage et ça pona est fortifié pe ça peut foi da bande comme so bazolanda biso ke lolenge mama wana biki lolenge papa o ya biki nde lolenge yo poko ko bika na ba problème na yo. Et ce qui est important pe ça biso kondima et kondima na yo et ko créer miracle. Que mon Dieu vous bénisse. Yo moto landa biso wana problème mabota, wana difficulté na musala benga apôtre Moïse. Lolenge nzamba côté kobota na ebisio nzambe apesanga onction ya kobota. OK. Côté kobota blagete. Côté kobota na zoebisa yo eza grâce spéciale nzamba salanga. OK. Côté kobota blagete. Côté kobota blagete. Mais du moins na za la message o révélation na yaki nango. OK. Na kosenga cameraman otalanga bien. Na pesa révélation. Comment koyoka révélation o apôtre Moïse yaki nango parce que le eza élu que le plus important o ayelaki ezaki révélation wana. Non, l'ingatan ozo kango zala vraiment être reposé. Côté ni apôtre Moïse regarde parce que les instruits dit l'Éternel. Et alors ça la juste on transmettre toujours message au nzamba yebishi. Yo ye bani au conseil là. Bande ko balana chebiso télévision na pesi bino mbote vraiment na pesi mbote na Chris assoumant derrière la caméra na pesi mbote plutôt na Dinish Monsolope na Thomas Fabien pe na Jean-Pierre Kasongo. Bande ko balandi ngai soki nzamba zongi te to mona na linga vraiment caméra est serrée uniquement apôtre Moïse pour biso nyonso to yoka message même nga ono za libanda plateau na yoka message parce que message wana eza plus capital ya makambo nyonso oyo nzamba lobeli soki yeso azongite to monana bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola mutu nyonso azolanda biso. Bien-aimé na yaki na révélation oyo nzamba uti ko pesa nga révélation na zaki na kati ya retraite. Et eza révélation na zwa kiango ezalaki mardi na vers 3h à 4h du matin. Nzamba zo révélenga na mabondeli na kotaki na kati ya kosambela na zomona lolezo fongwam. Parce que tango tozalaka na ba retraite na ngomba to bandaka prière de 0h toke na ngoti heure moko 2h du matin 3h du matin koki okata opemi mais na comprenant qui na komi vers 2h à 3h du matin
namoni na kati ya kosambela nazomona na kati ya molimo nazomona ba cercueil ezobaluka nazomona ba cercueil nazomona ba cercueil nazomona ba cercueil après moment nazomona batu bazolela mekolelo nazomona monde mobimba batu bazolela na ba pays différents batu bazolela même na ville ya Kinshasa metango nazotala nzamba zoebisanga sambela na bandiko sambela nazotuna nzambe mekolelo oyo bazolela nani nini ezolinga salama nzamba zoyebi azozongisanga na message o na pesaki abi mosali nanga Moïse kanisa message o pesaki pona ba comédien metala ndenge comédien na bazolinga komomba ye etango nazotala na kati ya molimo nazomona ndeko Serge asalaka théâtre nazomona telemi azolela me tout autour nazomona cercueil ezobaluka nazotuna nzambe eza nini nzamba azoyebisa ngai kota mabondeli ya 2 jours sambela pona ndeko Serge sambela pona ye tala ndenge bazolinga koboma ye baprepare babete mbazo ekovandisa ye libela ekovandisa soit bakate lokolo baprepare pena poison ya monde à ténèbres nzamba zoebisanga sambela pona ye sambela mingi pona ye j'ai commencé à prier etango nazo sambela na bandi kotelemela esprit de mort nzamba zoebisanga tala etango nazo tala nazomona mwana mwasi wana ya kosilika makasi asimbi photo ya Serge ya théâtre asoloba ye kaka kota mabele nzamba zoyebisa ngai tala ndeko oyo ndaza nsima ya makambo ezokomela ndeko oyo Serge kende koannonce kende koavertir ye attira attention eloko ya mibale nzamba zoyebisa ngai yebisa na ndeko Serge attira attention na nzela ya bana basi attira attention na nzela ya bana basi nazomona bako préparer ndenge bauti ko rater lisusu bako préparer mwana mwasi. Merci cher Saint-Esprit. Nazomona baso préparer mwana mwasi na kati ya kosambela nazomona mwasi wana zouta libanda mboka nazomona zouta na pays étranger mwana mwasi wana zoya mais nazomona koyana ye asoya na mission akoya na mission eti azolakisa bolingo mais mission na ye za ya bolingo te asoya pona ko détruire vie ndeko Serge enzamba azoyebisa ngai nakota na sambela pona ye ye moko pe atambola na kobanga nzambe lungwa mingi ndeko Serge sokolanda message oyo nzamba zoyebisa ngana ebisa yo lungwa na nzela bana basi lungwa na nzela ya bana basi lungwa na nzela ya bana basi tire attention nzamba zoloba kobiko zobika na maladi nyonso o bazobeta ko ya bondoki ezate ke parce que za makasi me kobiko zobika nzamba zomema nga lisusu na molimo nazomona na libota na yo ezana bolamu moko osala bolamu wana nde zobundela yo na monde à ténèbres bolamu wana nde zobundela yo nzamba lobi akoza bolamu moko osala na kati ya libota na yo osala pe na batu bolamu wana nde zobundela yo peza li ko épargner na liwa nzamba yebisinga lingi yo me bima na nzela bana basi. Et le Seigneur me dit que je prie pour toi. Samedi oyo ya lobby na sobanda prière il y a 2 jours na ko clôturango lundi na tongo samedi na dimanche na sengi ombongo te na sengi lokote sengi longo to sambela na sokota prière sans kosenga yo 100 francs mais le Seigneur m'a dit que je prie pour toi na solobela nandeko Serge soka kolanda message oyo bima na distraction tikanzela basi parce que na monde ya ténèbres ba préparer moi si moko abondoki akoya na mission et mission ne kozala pona ko détruire yo pe ko kotsona kati ndako za message o zamba pesingai message ya mibale zamba so yebisa ngai na yebisa na bandeko o basana kati ya monde ya comédie ba oyo baso tshela na ka ba poison ba o baso linga ko tshela na bambazu ba o baso sala na mabe zamba yebisingai avant 3 mois oye soya na somona baliwa ya briske ekokota na kati ya monde ba comédien na somona ekozana ba comédien bakokufa baliwa briske kala mingi te awa bokomona ngo nzamba so banda ko exposer bato nyonso bazana mitema mabe bazana misala mabe na kati ya monde ba comédien eza message oyo nzamba pesinga pona na kopesa libota na nzambe oyo solandanga surtout na ndeko Serge oya théâtre bosambela mingi na kati ya monde ya comédie kindoke koti kise koti kipede koti
Et un message, Nzamba Tindinga Nango, que le Seigneur vous bénisse. C'est ça le message, c'est l'apôtre Moïse Kasongo. Depuis Kinshasa, samedi, oyo nazana prière, na dimanche nazana mabondeli, na kosenga na bandeko nyonso oyo bakolanda message oyo, partager yango, s'abonner na chaîne oyo. Soko pozo na posa, y apôtre Moïse Kasongo. Okoti na YouTube na yo, okomi apôtre Kasongo TV. Okomona ngai apôtre Kasongo TV, o s'abonner na chaîne nanga, okolanda ba prédication, okolanda ba enseignement, okolanda ba programme nanga mususu. Tika nzamba pambola bino, osana posa nanga, soit numéro ya téléphone, plus 243 99 95 25 659. Plus 243 99 95 25 659. Plus 243 99 95 25 659. Waneza numéro ya WhatsApp ya apôtre Moïse Kasongo oya uti précisément este. Et lokwa suka neti conseil eza prophécité on a zopesa na bana nzambe nyonso bazolanda biso. Je pense que na ebandeli olandaki ba témoignage à bandeko babiki. Il y a beaucoup de gens qui appellent papa na benga ki prophète Songolo asambeli pona nga na bikite na tindaki bambongo nanga. Il y a même de pasteurs na poto on a seleli bango musala ba témoigner, mais avant témoigner azolela nenga benga basali mususu. J'ai toujours dit avant d'appeler l'homme de Dieu, il faut na kotuna volonté ensemble. Tu demandes d'abord la volonté de Dieu. Est-ce que réellement mutoyo nazolinga kobenga azamo sali na yo? Parce que il y a même le diable aussi prophétise. Il faut boye bango. Même Satan prophétise. Je vois dans la Bible, il y avait une femme. La Bible me dit elle prophétisait des bonnes choses, des choses vraies. Elle prophétisait qui? Elle prophétisait Paul. Paul azole kabandio sakola pona Paul. Makambo nyonso bandi koloba Bible obiezaki ya solo. Mais la Bible me dit tango Paul atale na miso molimo, mwana mwasi wana abandaki ko prophétiser na esprit ya Python. C'est-à-dire azalaki possédé na esprit ya nyoka. Nde bandi ko pese ba révélation peso pese ba prophétie. Et tango ba sambeli pona ye molimo wana ebimi azanga kelo kwa ko prophétiser. Il y a des prophètes au bazali possédé na ba esprit ya nyoka. Baza possédé na sorcellerie. Il peut passer à la télé, il prophétise. Il peut passer à la télé, il parle des choses. Mais différence ces anini. Akosambe la pona yo kobika kate. Akosale lo ba service kozwaka solution te. Mais à prophétiser ba réalité. Maintenant c'est au contraire avec nous. Parce que vie na biso ezali prière. Force na biso ezali vie à sanctification. Force na biso ezali kobika na kati ya vérité. Parce que la vérité c'est Christ. Christ c'est lui-même la parole. Dans la vérité il y a la vie. Dans la vérité il y a la guérison. Dans la vérité il y a les ouvertures. Dans la vérité il y a la délivrance. C'est pourquoi na zobisa na bande konyoso au solanda nga monde entier ava obenga nga tunana no volonté nzambe. Et Dieu te parlera qui est l'apôtre Moïse Kasongo. Benga nga yo tsolanda mama wana nenga zolukanga a paniqué. Autant des années à sala tikala kozwazemete mais nzambe apôtre apesezem otsolanda papa wana makolo na ye ya kovimba combien de mois ba opérer na makolo mais changement ezate ba kotise na ba pareil na bino apoto mais nzambe apôtre Moïse Kasongo abiki sinde koan peut-être yo pozolandanga osana même problème osana même difficulté osana makambo peut-être le lenge moko na mama oyo le lenge moko na papa oyo na sengi yo bien-aimé bengangai na kosambela pona yo na ko prier pour parce que semaine ezali koya après prière nazo sala na ko biba lundi mardi je vais voyager pour na ko kende est ya république ko kende kotala borphelin kotala bandeko bakimaki na est na Bunaganda nazo voyager mardi nde na ko kende précisément na est na ko bandela na Goma na ko kende Beni na ko kende tina ba côté wana mardi nde na ko voyager mais profiter bengangai na sambela pona yo benga yo so solution ba problème na yo na combinaison plus 243 99 95 25 659 nazo sambela yawe zambe na makokinios mosanto na Israël zambo aseko na bawei na pamboli mutu nyonso alande mission oya sobela yamba guérison wazana ba problème azo solution zamba restauration a restaurer via mutu nyonso na kombo na Yesu aseko na bawei na déclarer amen. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez énormément bénis. Ciao. Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi.
lelo na Kinshasa eza lisusu mpasi te ya kolonga la statut ya locateur mpe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Terrain à vendre, il y a ba dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune en télé, à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Abonné nyonso chez Biso Télévision, où ils ont cadeau pour Nabino, ta côté dans ma bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ma belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal, na prix moko abordable. Donc ouais là déjà, benganga na lumba upo oza pisika na yo. Bino mo bomoni kenga mo na tamboli. Na tamboli mai ezali peso lingo isika ya mai ezali. Estika ma ya plat ezali, olingo mo na ngomba donc tout ezali awa. Donc bo benga biso na lumba. Shiki muka di yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibois. Donc, entrée à la station Bibois, côté 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais Olinga Kambana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir borphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le cristal de la foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée première pont en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour $75 000 à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.